Waouh, Nérofils, au moni mutu na yambiye, oyebie. En tout cas, évangéliste, na CP na surprise oyo salinga, ko sa l'émission ici kamoko na ye, en tout cas, et salinga sengo makasi évangéliste. Si tu n'es salinga sous surprise, na kacha plateau na yo, na monika mbamoko akoti, en tout cas, évangéliste, merci beaucoup pour na comment on a sous maître spirituel na ngai. Nzamba racheter ngai pona kobikisa bato ebele pona kangola bato ebele premier fanga na monaka frère fils Dieu m'a révélé ba makambo ya vie na ye. Bon ngai kokuta na l'homme de Dieu donc na mona ngo rencontre moko tilele ko tika kolonga na mutu na ngai te parce que tant que ma côté ba ninga sisa ndenge patron nga boss nga na nga lianga ya lekisanga pour na casino parce que nataka 12e chauffeur nga lekisa nga na ebiete donc comme ça qui est yango omoni et atira qui est pembe na nga makasi donc ndekwana mukolo casino wana azalaki ko salela na étoile na bato ya zai kozwa na étoile pas frère fils par preuve zo mona frère fils alobi alinga même ko lia asalia on chauffeur ya zaki 12e donc aza ko sala asa l'étoile na ye pona ba force à casino na ye pona casino na ye mata je crois que so tuni frère fils a so que casino zeki parmi ba casino o ba tozo ko tonda après zeki na succès ma tous les ronds-points et ça la canaba porte d'entrée na porte de sortie. Il faut ça la cérémonie. Pourquoi ba secret? Secret, ba secret mon wana. Ba secret monsieur souper et ça la ba caché à Satan. Ba whisky monsieur sou. So ko calculer combo na yango et robimisa chiffre 666. Mais là, on tende ni aurait bana ba combo ba bilo wana. Mais moi je suis un homme spirituel na yabi. Alors tant azo que nous sala ba azo sala ba semaine ba secret wana parce que ba secret wana et ça na contact na monde kabbalistique. Pourquoi na mai? Na mai parce que azaki mutu azaki na moi sa mami wata. Dans le maintenant. Oui. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese-moi minikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Mote bandeko balandi à Ciel Vert TV, moto. Merci beaucoup na bandeko. Oh, bozui vraiment, bozo rappel ta Ciel Vert TV, boza ko s'abonner, boza ko partager, boza ko aimer la PC vidéo vraiment. Merci. Bon continuer toujours ko bakati na Ciel Vert TV. Nzambe ya lola, nzambe ya patriarche Vincent Makeba. Oh, asalaka. Apambola bino place bozali na banda kuna bino. Merci beaucoup to na émission na biso oyo émission to émission oyo, ils émission moko spéciale. Pour na bandeko belé ba senga ki ba benga ki ba loba ki to
ça toujours frère fils bolandi be émission na ça la témoignage à ma casse bandeko baza édifié belé partout bozali boza édifié ya otobi que CLV tour ototika sous tamaoté toza a na plateau to yambi frère fils avant na pesa moté na repesa na nous bandeko baza na sima ya caméra na moni Josué li wana na équipe naye ingénieur Caleb ingénieur José na ingénieur Josué baza misat bonne ba pesa ba image poto bima 565 na ba poste télévision na binza na grâce na na rozanga te ko pesa merci na le révérend Vincent Makela patriarche DG CLV TV surtout les canaux ba poste télévision na bido be émission boye pour vous aller édifier na grâce ya patriarche Vincent Makela Nzambe alola apambola sans oublier maman pasteur Bénédicte Makela wana zali wana talaka surtout bima 565 boza na grâce ne pour na malewa à la fin de cette émission de l'IACA, il y a un makasi boza na grâce ya maman pasteur Bénédicte Makela servant de Dieu nzamba pa molaye na moni pe papa Jado Makela koko nanga azawana na pesi vraiment moté tant na mona bango boye et ça la rend sur plaisir. Tozana émission na frère fils na sengi ingénieur fongola plateau na mana pesa frère fils mbote ndeko chauffeur. Mbote évangéliste Cédric Makela. Bonne santé, bonne émission, tu les chaos, mon équipe a réaction. Oui, santé par la grâce de Dieu et santé zamalam. Le voilà Yesu, tozana Yesu, toza malam, puis toza encadré malam, santé zamalam. Pour la émission, Nzambe gaga joie le coup. Merci beaucoup, ndeko chauffeur, fibo lo na sali au surprise moko, mutu na yambi aza mutu spécial. Pour na esengo ba ndeko balandara biso ba boye na biso ba lobaki no eloko bo ne office azo présenter azo loba comment mutu bozalaka na comment ya mutu azo kumisa mutu ngana sala ki effort pour na ba boye na biso na kende oluka mutu mo spécial na osenga na cameraman na fungola plateau ba ndeko ba mona wow ndeko fils omoni mutu na yambi oyebie. Oui, na Tony Samsuku tuna esengo makasi penza ko zala pembeni na ye ya ko sala ni émission mon maître spirituel, guide spirituel, maître pensée na ngai. En tout cas, évangéliste na CP na surprise oyo salinga ko sala émission esika moko na ye. En tout cas, esalinga esengo makasi évangéliste. Merci beaucoup la bande ko baolanda na zo pesa le révérend Vincent Makela patriarche. L'homme paranormal n'a pas essayé de monter pour na n'enga sali biso surprise na émission lelo. Shalom papa. Shalom l'homme valable mwana tuka Nzambe petit frère Jésus-Christ serveur électronique. Nzamba le kano pambola yo merci pour l'invitation. Je crois que tu as passé un bon moment et l'ongona bandeko bandaption na CLV TV et je salue encore en passant ma femme. Mon épouse Bénédicte Makela, maman pasteur Nzamba Pambolaye, et sans oublier mon grand frère, Oyatikela Libele, après Yengani Mnabota Maki, Nalingake Mingi, papa Jado Makela, comment le quoi ma passe Sanganae, Nzamba Pambolaye, et technicien Josué Luanda, ingénieur Josué Luanda, et puis banane bozobota bana mino bozobota exaucé et puis na Caleb Makela tika Nzambe apambola bango. Je crois que bandeko bakolanda biso baza décité. Merci. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela l'homme paranormal na sengi na bandeko nyo surtout babengana bavanda wana parce que maloba oto ba lelo to émission lelo et rosa émission moko et spécial et codifier bato ebele ba ignoraka ba témoignage bato ebele ba ignoraka ba makambo mabe lelo à travers émission oyo bokozala vraiment édifié na banana na ndeko fibo ndeko fils na si to yambi guide spirituel na olo baka maître spirituel no maître à penser na olo baka mingi to yambi na yo expliquer biso tango mona kaye makambo bozane plateau moko et ça la ronde ngeni plaisir nous en bon nazala na sengo mingi parce que namonaka Nzambe boyete nazomonaka Nzambe kati na ye yango nazala na sengo mingi stang namonaka ye tant nazalaka na ye nazala mingi penda na sengo évangéliste Cédric Makela surtout ndenge osalinga so surprise na kati ya plateau na yo namonika mbamoko akoti. En tout cas évangéliste merci beaucoup pour na komona so maître spirituel na ngai bon et ça la bato passe mingi te et ça la bato passe mingi te parce que so tali koko ping pong pe bisika zali so ga moni maître spirituel na nga na plateau na ye
ekosala lisusu esengo mingi na ser Iget Simao ekosala basusu esengo mingi. Donc merci évangéliste. Merci beaucoup. Naye côté ya patriarche Vincent Makela, ala mutumo a lokumu vraiment. Papa Vincent a pesa un plaisir na moni yo vraiment ozaki d'accord ya koya na plateau et longo na mona na yo ya molimo frère fils. Papa Vincent nasi o yokaki témoignage ya ndeko fils a no témoigner par rapport ya ba maman no sala wana ndenge nini o retrouver na frère fils. Première fois na mona ki ndenge ni o détecter ki ndenge nini ke azana monde wana. Non, wana yemo ndaki koloba bonga simana tia nasa la analyse na makamia koloba mais na koloba boy na participer ma fille chérie c'est Iget Simao vraiment yepena baza bana ya motema quoi nzamba le kana pambola eskazali je crois qu'il aza ya kosepela eskazali nzamba pambola peso bomo mola peso pe kimia donc comment on a monaki frère fils tout la bonga naza un homme spirituel. Naza un homme spirituel, Dieu m'utilise puissamment dans makambo ya makamba molimo. Je crois que batokola ba sala nzambe neti ba papa évangélie, ba mama Mati, maman Nancy, ba papa Nissé, ba sœur Balbine, ba bazana poto, ba frère Lievin. Et c'est Yuyu na mobene papa David surtout bango penza nzambe to kosala makamako kama na kalamingi te awana na bango baki témoigner yango baki ko même commentaire. Je suis une personne que Dieu utilise très puissamment ce qui tombe sous ce zape na ba discernement te o kansa kenga pe na zana bakawana ndoka nzamba racheter ngai pona ko bikisa bato ebele pona kangola bato ebele premier fanga na monaka frère fils Dieu m'a révélé ba makambo ya vie na ye na ndaku na ye parce que ne pas azaki na ndaku na ye azaki na mwasi na ye bazofa na ndaku moko mais Dieu m'a révélé des choses cachées. Je crois que tant comme na délivrance na ye ye moko ko témoigner yango. Alors azaki très impressionné tout d'abord. Alors mon ndenge ni nzambe azako utiliser nga et comment nzambe azako révéler nga ba makambo o ya ye mais nga na ebiete. Nga na ebiete donc comme ça qui est yango omoni et atira qui est pembe na nga makasi. Et atira qui pembe na nga makasi ti na ko na ki même ko ça ba to surprise parce que azala ka chauffeur. Akoma ki même tiko tambu sangai tu le lopé sur azana musalate parce que akoma ne pe ko sala mais sur azana musalate amema kangai do amona makambo ebele et puis nga pe la tester ba révélation ebele yango omoni makambo na etikaye ti même akoma même ko vanda nanda ko ngai voilà. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela moto a umeli vraiment na bonzambe nzamba pambolo papa na malobolobi na baluki na côté ya ndeko fibo ndeko fils okindenge patriarche Vincent Makela lobby mais olingi bandeko baolanda par rapport à témoin je témoigner oyebisa bandeko tango okutana kina pasteur Vincent tango mona ki tango bozaki ozala na ye différence ni ono mona ndenge ono zala na maître na wana mpanzi wana msusu. Bon, ngai kokuta na l'homme de Dieu. Donc na mona ngo rencontre moko tilele ko tika kolonga na mutu na ngai te. Oui, et ko tika la kolonga na mutu na ngai te. Parce que tant to koma kota ba ningi na sisa ndenge patron nga boss na nga na ngalia ngai alikisa nga pona casino parce que nataka 12e chauffeur nga alikisa. Donc tant comme à côté qu'on a comme ngana kutana na papa Vincent bon nazali ko mona na ngai na TV ninga za osala ba émission wana sero na biso na mama ba petit to za banga émission ne wana kasi na ebaka te un jour ngana ko za pembe nae donc nzamba sala nga grâce na za pembe nae na tambo pe ba bisika pe mususu na ba tu mususu ba maître mususu donc évangile ngai na tamboli Petro natamona ba maître spirituel oya Satan natamona pas maître vovo tamona ba maître mususu à part kutuna ba pas no maître vovo ananu natamona ba mususu pe azaki pe musala nzambe neti na ba Congo do bata ba église ba mpe valongo naza otambola natambola pe na ye nazalaki ko luka les grandes sœurs na biso mo abungaka parce que maman na biso nem ta benga kangai na kena na kutwa ya pe na ye
évangéliste namona pe suma kambuti pa na iti ye ozomona okomi lettre okotisi na livre moko boye ovandeli yango ye azoloba boye na miniti muke okovanda boye ayebisi ofongola livre wana okuti lettre na kati lettre wana donc caché eza kuna ebetama misapi 5 misapi ya rouge 5 misapi ntango navandaka mpe ti tokóma mpe navandaka na maître spirituel nga nabetela mpe histoire wana papa ntango moto mona kutu ya tala makambo azosala boye yipere na nga maître spirituel na yebisi te azalaki ya satan c'est masqué ke azali ya nzambe. Vraiment, merci beaucoup. La ligne qui question la biso zalaki pour éclaircir vraiment bateau bien vraiment donc autant que sur ma maître spirituel mususu na livre m'expliquer biso suka ndenge tina ne bo kutana Patrice fait ça manquer là vraiment expliquer ba nzambe. Tango sikoyo nakuta na maître wana abandi tozaki oluka grand saint sabungaka évangéliste. Alaki singa babilo musu na moni bano komelanga na ba lettre wana ba détail penza ok mutozo luka boye kasi biso to kolukela bino ye to yebi place azali ayebi singai na lettre wana na monaka ba koma soki maître Chabouyat maître Adonat maître ba komba ba maître lobela nga na yebisi na yebisi ngosko yo maître spirituel na yebisi ate wana azalaki ya Satan kasi asali la Satan kasi azana sima ya kombo ya Yesu ngai pena kokuta na maître pensée na nga nazalaki komona na ngai na TV tana kiko na ezaki na nzela ya ser moko boye nazalaki kokumba boto koma ka place ba délivrance na ngai nazalaki kokumba ye yende siko azalaki kosambela pa maître pensée na ngai le pasteur Vincent nazalaki na otika na ngai na église kasi nazalaki kota na ngai na église te na ye na tikie bango bakotia bango église nga na ke na nga na place mo na vandi na ngai ti so église si le bimi ka fait de feti na ye kokota esprit mo tinga ngabete nga pe lelo na yebisi serwa na le maman Denise na pesi mbote biskazali ye pazala ki pona nga pona mona maître spirituel na sukana wana. Merci beaucoup papa Vessa le vraiment naza vraiment gâté naza kotona patriarche naza kotona na chouchou ya pepe frère fils vraiment naza vraiment gâté na plateau na vraiment bandeko émission lelo eza même émission moko ya kosakana te papa Vessa toujours c'est pas non papa Vessa pourquoi frère fils maloba et puis c'est pas tout polémique a bien mettre à penser a bien mettre spirituel a bien yo mambo belé wana est-ce que vraiment est normal yo pour se prendre comme bongo belé bon bon ngana se prendre ngai te ke ba pesa nga ba kombo belé mais ça conviction na ko pekisa yete et ça conviction na ko pekisa yete soit zo benga ngai maître spirituel oui je suis un maître spirituel parce que c'est les mots na limbola qui ont la fois passé moto oyo azo te abatu moto azo la sabatu nzela katela encore le benga je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ serviteur de Dieu mais nazali maître spirituel abatu nazali papa kondi maya batu donc soit zo benga mettre la pensée parce que à travers nzambe kati na ngai Yesu kati na ngai nde alava ba pensée mingi ya mabeza kati na ye donc siko so tambla na ba kanti ya sika na makambo ya sika alongwa frère fils ya kala akoma frère fils ya sika par preuve ngamna pesa comme fibo ozomona pourquoi ça frère fils comme ezali fils lukabu alors le qu'on a pas c'est pas bien la renaissance alors on a pensé comme ya fibo donc makamsko nyonso zo sala lelo ezali makanisia malamu oyo nzamba kotie na nzela ya pasteur Vincent Makelo nazali bon ndenge nini akokumisa moto nzamba utiliser te parce que nzamba utiliser nga po lelo akoma oyo azali ba makambi mabe longwe délivrance ko dakata vie na ye lelo oyo azana fiancé malamu azo sala musala na ye azo gagner vie na ye dans le Seigneur mais bona musuni azo gagner vie na ye lelo azo simba mi solo donc yango zomo na reconnaissance wana nde azo benga ngai maître ya pensé na ye guide na ye spirituel et puis papa na molimo c'est tout à fait normal et ça m'a bête parce que je pensais ba benga qui peut maître voilà
Merci beaucoup. On a vraiment réponse valable à Patrick. Je fais ça. Patrick, tu as un mais l'ennemi expliqué biso par rapport à témoigner. Nous avons un homme spirituel. Frère fils maman ndolo ba mo zaki ming pe trop spirituel mais ba bilo ndolo ba par rapport ya ba art ba no sa na maître wana pesa zalaki to no mona ba aloba témoigner ki ba mambo ya ba ville wana pesa ki a déconnecter aloba ki par rapport au boulevard entrer dans la gare centrale alobi sous na entrer dans sortir dans sous côté à rond-point Sosimat aloba ki ba cérémonie belé ba no sa la ba zwa ki ti ba no sa cérémonie ba fanta ba ke boka na mai au mona mai ningani que Patrick je vais ça marquer là babilo corona ezaki na symbole là ni no ça la bon tant que homme spirituel. Oui, ezaki mabe mingi. Parce que bato oya misala mabe ba pour nakaka bato étoile pour a désorienter yo. Parce que mutu na mukili oyo oganyaka vie na ye na orientation ya nzambe. Oto benga ba orientation divine. Alors bato wana bato misala mabe na basaka na ba casino tout d'abord ba casino eza bisika mabe ba casino eza bisika oyo du mili mabe et se manifestaka makasi par preuve bomona ki mwana moko na délivra kaye na église azaki mwana moko parce que na ba âge moko ya Mikel le ba 19 ans ba 20 ans mais à partir azoke mina ba casino akutraki na mission moko yebana makasi na mboka na biso ozo ba soswa clair très clair OK mission wana ayebana makasi yemte a deverja ki bona wana et puis abimane balebele et puis et là on est azoka pa na ye azoka ka étoile et ça le la frère fils donc ndeko na mukolo casino wana azalaki ko salela na étoile la bateau azay ko zwa na étoile pas frère fils oh azay oui azay ko utiliser ngo je ne crois pas que frère fils azay ka chauffeur yemoko par preuve vous avez que frère fils alobi alinga même ko lia asalia un chauffeur il y a zaki 12e mais koka qui était et c'est pour étoile na yi ozomona tous les cérémonies azako sala wana et ça ko impacter étoile ya frère fils. Vous comprenez, hein? Donc, azako sala l'étoile na ye pona ba force à casino na ye pona casino na ye mata. Je crois que surtout ni frère fils alors que casino est parmi ba casino on va toujours tourner après une succès ma casse. Alors sikoyo pourquoi la ba rond-point? C'est comme na zasko ko fongola ba makamo frère ça ko yebate. C'est ça. Ba rond-point parce que tous les ronds-points et ça na porte d'entrée et ça fait la porte ya sortir. Ba rond-point nyonso. Eza la Sosimat, eza la Pongabi, eza la Victoire, eza la ya Gambe, rond-point Gambe ya Gambela. Eza la ya Wileri. Eza la ya nini? Ya côté rond-point Ngaba. Donc tous les ronds-points eza la kanaba porte d'entrée na porte de sortie. Alors, tant ça ba cérémonie ya na ba rond-point wana. Azako fongola ba porte, azope sa ba accès na ba milieu mabe ba demo wana ba kota pour ba coopérer na ba pouvoir na ye. Oui. Il faut ça la ba cérémonie. Pourquoi ba secret? Secret ba secret mona wana. Ba secret monsieur soupe ezalaka na ba caché ya Satan. Papa Vincent. Oui. Secret automela na ma passe aux mêmes choses à nzala to lembi aux secret au meina li pesa na ba caché ya Satan papa Vincent. Ah oui. Soko tu mama pasteur, autaki ko kotala bakotala ndeko moko na Serge Gisèle no pese mbote mingi li pasa ya mama bene secret kaka oyo na ota comme na ota pona ta supona ba publicité kaka parmi ba secret to melaka moko elingo bo maser moka mikolo tiko lekoyo anomé la secret oui elingo bo maye moko ya très mystique et le gars qui nzoto na ye et ça ba secret na ba bière to monaka ba bière mususu et ça même na combo ya ba démon au mona bière mais ça combo ba démon et ça ba bière mususu ba whisky mususu soko calculer combo na yango et robimisa chiffre 666 oui mais ba to ba na bango te. Papa Vessé, mais là, on tenait aurait bana ba combo ba bilo wana. Mais moi je suis un homme spirituel na yebi. Na yebi. Osomona. Donc exemple loko mabe. Alors tant azoka ne ko sala ba, ba semena ba secret wana parce que ba secret wana et ça na contact.
na monde kabbalistique. De temps à ça yango nde ezofongola ba porte. Pe ezopesa goût pour ba démon wana baya banda coopérer. Pourquoi na mai? Na mai parce que azaki mutu azaki na mwasa mami wata. Na maître ne wana. Oui. Azaki na mwasa mami wata. Donc tango ya akesa ba semo na mai ba moni mai ningani et section ndenge zoko sala wana tout ça banini. Donc moi si ba sur la mami wata ba répondre ye ba za ko saye que tozali présente. Kobanga te ba demande ko senga biso to ko sala yango mona ki maître spirituel na ye wana azalaki na mutwana spirituel wana azalaki na elomeze ko la penya mibali. Oui, alors nakasi olandaki yango abiki azaki mikokota na nzoto abaya basi ezaki ya mona ki yango zai kopal mais ezaki penda peni penza ya démon de son côté na nzoto mbona moswana parce que na kati ya bo mwasi ezalaka na betwane yango pour faire fils aloba on émission batu batali yango bakamwe makasi abi yo mto lesaki babiloko wana. Oh, mais alors oui, alors on est émission. Parce que mutu na nzoto azalaka na nzoto mutu azalaka lié na 12 étoiles. 12 étoiles. Nakasi muko mususu soto cette émission okozwa image wana ola sango batu. Alors sikoyo soki bakoti bango peni wana bandeko balimbisa e botoli bango ba fruit ba try na bango. Donc à récupérer na bana ya kobota mikolo ya na ba chance bana wana ezoke na casino na yi azo sala ngona tina et frère ça témoigner que azanga ba poil belé na tolo omona afongole ba chemise na ye abengi frère fils pour aya ko yamba yi entre temps azo yambe wana soko tuni frère fils azo sentir ba sensation donc azaki connecté. Attends, comment qui n'a mis ça dans tes mains, déjà connecté. Donc, toi, naïe, basé qu'utiliser on a sens à ma baie et pas à Moutouana. Donc, à Somba qui vit ya frère fils, chance naïe, oyo, à cause de l'ango lobby, oyo, nzambe, à tchèque na vie naïe. Yes, quoi, so ma robe dans ma pouvoir naïe, pour aza toujours moutambongo. Oui. Et puis, et c'est sûr que sur la timo, moi, si, Peniwana, au mona, après c'est montant minene donc à $5,000 $3,000 parce que chance ya mutu et toi la mutu aucun somme on te pose la prité c'est ça alors maintenant on peut son bongo wana yo sepeli mais o hypothéquer ba chance à vie na yo mais toi la vie na yo et pas na ye ya za kaka likolo yo comme fouti oui yo monete que social tanga botamaki et toi la Jésus-Christ et bouleversé makanta bato ebele parce que mtatambola kana bétoile soki étoile na ye kufi vino pe bwa musuni ezali paralysé et bato mingi bétoile na mo basomba yango pona ka bakabela kiye poka mtalatsa kiye lamba poka mtasala kiye boyi donc bato bazana na misala mabe ya haut niveau azako sala ba makambu yozo sosola te soko tu di frère fils o mona ke azoko futa ye bien akabela bambongo pamba par rapport à chauffeur mususu. Voilà. Merci beaucoup Patrice, je fais ça marquer là tout le monde vous mettre limbisa azon le karamingi ba vierge. Parce que virginité moi si et ça sacré. Virginité moi si et ça sacré. Il y a même besoin que muto ko dévierger moi na moi si azali obligé il faut ça nini à balayer. Il faut appeler ça droit na vraiment moi na moi wana pas balayer. Pe mi besoin pe que mo sali ya nzambe akobala jamais moi soyo basi ba dévierger. Ouais. Tous on va marcher parce que aux autres la moisson yo mi bale belé baye tout simplement ndenge wana tokota mo comme suma makambo parce que na ça la paix témoignage ça la paix séminaire mo makasi na tina ya ba célibataire ya le mariage et puis na divorce voilà. Ouf Patrice je fais ça marquer là vraiment la Mélina Mai pour par façon au décortiquer
Maramo frère fils a témoigné qui frère fils no le bango ta qui a donné homme spiritualité ando rôle mais façon côté na muzino na siri bandeko baza vraiment na TV ba CP de makasi vraiment papa Vincent tout le monde m'a causé maître spirituel non valable nakatso malobate za permission na ngate mais next intervention pour éclaircir batou nakani si eza na ser moka za na Angleterre na boko tanga kombo na ye po ba bateke zaliye une très belle fille. Une très belle fille. Vraiment, botamoka kitoko. Mais bamonaka tango bazokola. Papa na banga si banga lobi. Papa na banga na mbongo ebele. Azembe ko sala pe na gouvernement. Azo joga ba poste minene. Bazo na kala ba ma campagne na ba Gombe, kana na ba quartier résidentiel. Bazo c'est pour baser une très bonne vie. Mais papa na bango ça sacrifiera bango nyonso. A sacrifier ba mabala, a sacrifier ma ebele. Oui, papa na banga FCR bango boy. Mukolo bomona ba première règle na bino boye bisanga. Papa na bango moko. Papa na bango. Et sonité bongo. Est-ce que batamisa ça m'a bien baba garçon. Et ça na serment dans une église, aïe ko sembla une église kala mingi te. A te moneke tanga kino sokolaka, soka azoke pakola mafuta na chame na bango. Papa na kote la kae. Papa veut ça maman sou. Mais azo bel kama solo. Na ko ba memi kombo na ye na ko ba kombo na ye. Boyebi ye. So bo ngi na bi kombo na ye. Te papa to bo mara pa ete ba yebi ba yo soni. Ba to ba na ba kombo na mboka te kombo ne kaka ya ndako. Kombo ne cérémonique. D'ailleurs na ko yamba ye pe to sta to so ane boyo kai. Papa ne moko propre. Azoke de côté la ye na chambre. Mikolete ko le kawana auti ko sokola azongoli bilamba zo pour la mafuta papa ne pena aye na fenêtre alongoli pena nini ni na fenêtre nini bebe ngondi rideau fenêtre alongoli yango atiba zo tala ye azotala tanga moni yale asili puta lati papa na be lati li puta pona ni asika ben esi papa bi pona ngomona ka bolumbu nanga ozwaka nini ngaza mwasi na yo ozomona tia longo ki para bango ko fana pa ya na ye mikola zongi tanga zongi papa na fâché mabe a fâché mabe ce que ko tuna kabi me papa ce que yo poni papa na ngombo na ka mutaka na ngaboli bando ko balimisa azwa kanini tandis que pas na mwasi na ye azwa quelque chose pour ya za mwana ya za papa étoile c'est papa na ye pas za mutaba azwa misala mabe nzambe ko tapisenga koma papa na ye tanto soane ka bona te koma papa na ye akamwe abani ko tukolela abani ko lambala moko donc bato mingi na mukili betwana bango tekama ba botola bango na betwana omoni bato mbongo yo ebele bela bato mbongo to mona na mukili mingi ba mbongo na bango za normal te bazala mbongo mabe donc ba travers ba sala para bango ba botola bango betwana yazo ko magala de plus en plus riche bela ko zaka ko souffrir ba mso za ka tamsusu ana mbongo ebele mais pour fouta ba travail na ye c'est tout un problème a fouta bino na likukuma. Alors c'est autant ba moneka ba première règle na bango et puis kamba okamwa ba règle mu kolomo bango nyonso bango ni so règle ba mo oui papa na bango ba MC papa na bango récupérer ba sous-vêtement na bango nyonso abani ko koti bona mituka abani ko tamba na ba rond-point nyonso tout ya mboka na biso toujours ba rond-point azoboka ba sous-vêtement na ay ko susa ko boka ngo na pongabi c'est la ngazona nanga bazana Angleterre. Mais ce qui est makambo et ça la mela bango ce qu'on a vu on dit matin ouf merci beaucoup papa Vincent maître vous avez vraiment maître spirituel vraiment to babande konasi ba CP la makaspe ba ozwa pe ndamunda mozolo bana ba ozala pe édifier merci beaucoup papa Vincent to ça dans zone sur na côté ya négofis lorsque vous mona maître no zolo ba babiloko wana msi ono mona ora neti ba black mo ba vanti mais maître no décortiquer on va expliquer clair et ça donne bon évangéliste ta on a d'autres la maître spirituel nanga makam onga na zaiko sala pas pasteur na za opesa dimi na tila ko yoka tailo ko mote oloba pima ba pasteur ngo na émission to sala ki wana on opesa ba dimi apa ko même obulu oui évangéliste na tila ko yoka pa eloko musu eloko moko te tina lobaka maître spirituel nanga guide spirituel nanga maître pensée nanga ezana tina évangéliste pona talaka pasteur na zo pesa mbongo les premières fois on na kotaka eza lokola dona mona bena vidéo yanga bena nyonso ebimi
ti abengi nga na kombo na ngai katokuta na to ayebi kutu kombo na ngai te Voilà Patrice fait ça maître spirituel na abengi ngai oh na mona nani kombo ne lukawa oh kasi na vandagi na vana na ngume na répondre te nani kombo ne lukawa nga lobi pasteur ngai tanga bandi ko yebisa nga tout onga na salaka masuba nete ngebima nga ngabi ngabi ko na ngamoko na vani ko na bula na bano ba betele li solo ape muto betepe li solo azate mutu pe ayebi makambo na ngai mutu na kumba pe ayebi ne pe angote osala ka boye osala ka boye ngabi oui papa na sala ka bongo osala ngwe osala ko sala wana ko sala longwe na siki au devancer mukie bilo wana to komango nani wana ina speaker o service wa wana to bigi nta pana o loba yango tango e koma ki tango missione kuna banga ba bomo le kaki ti ndingo bongo le mutema wana to koma eta pana so to lingi to ko expliquer biso wa ndingo mona Patrice fait ça makie la zo bimisa ba secret o loba ki awa azo expliquer ngo clair na ba explication na ba étape ba étape et ça lo ndingo c'est maître spirituel musala maître spirituel yango wana ti musala maître spirituel yango wana musala nzambe do nganga nzambe penda azoloba ezo salanga kitoko makasi na maître spirituel ya solo na tuna so question mon frère fils ndenge okumba onokumba musala nzambe ndenge okumba yi ndenge okumba pe boss no wana sko Patrice fait ça makela no ba loba même chose ba suba dutara siko différence ni no mona ndeko kumba no kumba musala nzambe no kumba maître no na différence ni na kati te différence ya makasi évangéliste Satan na nzambe alekiti siko ba fini pe no ra tana za ko kumba ye asana babilo mo za osana kati ya kar bwana kaka bo maître no makamso za osana kati ya kar emsote aleka bo makamso emso za ko nervenga ponga nga na koma pe kolobele maître vova oui na koma kolobele na bi te moi pas ça boss oh ça va so mon nga na siliki o mona ya vandi kimia soki emso mona pe yepe soki ka mo azo sala nga na zo sala mona ya siliki ma pe nga na vandi kimia kasi depuis na koma kumba maître spirituel o ya solo à l'aise na zapena à l'aise penda donc emso to zo kende to tena mo entre parenthèses juste to zo kende to ti matadi to zaki na matadi to vandi ka faire ba 19h on a Patrice fait ça wa to na papa na ngai apsa fibo ngabe oui papa démarrer car nga tunye papa problème habite démarrer car photo zonga kin siko tozana mission mo funa kino sala na kini mbangu soto umeli sikoyo petit frère o alandi papa mindo bisika zali wana abi photo kende rapide soki to umeli kaka ndeko nanga to kozanga ngabi ya solo papa abi oui photo kende rapide to demaramu to twani we asko butu wana poto koma kisantu évangéliste na lalati là il a vola pongi pe na doki na senti pe na pa pongi pe la linga siko lokola azaki mupanzi nanga mamu asimbi ngai abi na pesi yo courage na sutiki mamu na pongi obe to kota bena na lubwa abi lamuka na sutiki mbala moko apate tanga simba nga pongi ekei nga na sante ke apesi nga force nga pe na oui na zupe na force évangéliste tana tambola na maître spirituel nanga ya makamususu ekomela nga kasi likuwa naza pembe na mosali ya nzambe na santa ngo na amonaka abouge ngai do na santa ka l'aise na ndenge naza kokumba boss nanga wana na l'homme de Dieu leki. Merci beaucoup. Tu es vers la fin, ça la mission signal. Merci beaucoup. Patrice, je veux ça marquer ton souvenir pas na papa. Façon mamolobi ba tu bezo le kila ba parce que lobi maloma ya kilo vraiment le ozo le bana. Na ba sou Patrice, je veux ça marquer par rapport de fils à témoigner ba ki ba société belé ba entreprise belé ba comme ça ba PD. Pourquoi est-ce qu'on peut qui PD on est ça la force ni na spiritualité. Oui, avant qu'on malika ma PD wana na ko pesa révélation mo pa batu. Batu atsango kate. Omoni peni wana oyo boss na zako tsongo na sacerdoce.
après si azotango nani na ye kuta section 2 c'était mezali hôtel Ah oui. atango na hôtel na ye si manango azokotango na nzoto abasi et puis sota zoka minka ba vierge pe bana mike onano ba suya betwal na bango te et ça na tina bana nyonso bana basi nyonso ba leka wana batekama na deuxième monde batekama na deuxième monde ba musupe ba okufa te ti le temps soit ça na bomoi mais ba linga pe mibali mibali nyonso pe bazo sangana ye bazo kotala même libulu wana vila bango za la détruit. Donc moi la moi so ba kotse peni wana balongoli ba boto l'étoile yo po ye ozu moi na moi si wana okeka na même place eska libulu wana yo pe ba boto l'étoile on a pe ba boto l'étoile parce que yo bana ba so na ba sala ba mibali combien ya le pe ba sala mbali moko te o mandi ki via ba tozo beba a baby si oyo baby si oyo mi bana pe oyo ba baby wana to le mo baby wa ke pe lu ka ba simsusu so pas moi simsusu et toi na ye et ke pe ka pa boso wana donc o mona chaîne ya batu baza bo humbu na ye ya zaka na mbongo zaka ko mata batoko maka ba pauvre. Est-ce que vous comprenez? Très clair. Naka so to la ndinga yi. Yango il faut batu ba mi kebi saka ko sakanate. Et ça vraiment très important. Et puis système ya ko sala peni wana oyo ya azike na kopal. Et ça pe na clip ya misien moko ya misien moko chrétien. Oui, ezali. Peni wana ezali. Misien ngabetaka azaka ninyoyo. Nini abetaka nda lokana ba film ya ba disciple ya Shaolin oki ko ba clip ango na monyango clip ango ba mbaka tango kitaka bandeko déjà ba comprendre déjà o mona beti nde si manango epesi mo ba intéressé moko boyi o mona na bato babina wana o mona mwana mwaso mo basimba nzete moko za plateforme apeni Amonyango. So batu batia attention ba mona ngo. Na fonga bato misu. Ba mona eza sorte ya penin c'était wana na mulai munene. Na monyango. Ba dazo is ba comprendre déjà. Eza ba peni ya diable. Yango ande sala ka musala ya ko botola ka batu étoile. C'est très important. Bato emela comme nzambe bongo étoile pas mutero. Mais bato mingi bazo emela nzambe bazo sala nzambe ba sala ya Satan. Ko kamate. Et puis système oyo ya kozwaka mibali na sima. Oui. Hein? Eza ba pratique moko ba bengango eza ba sodomie. Eza ba pratique moko diabolique. Parce que soki bazo zona nzela sima, mobala zo pesa sima na ye, ba mo benga bo ba deux fois. Ba tata. Donc ta bozo ende ngwana yepe. Bazako noirci nzoto na ye po ba botola ora na étoile o ezakati na ye. Donc azo kote mulili po ya zwa lumière azwa mwinda o ezakati na ye. Tala plupart ba PD ba partaka lokola bazaka intelligente. Oui. So tali bango. So ya sala kasuki. O mona azamana mbali me asala suki koleka mwasi. Oui. Vous comprenez? Ce que ça la fière, azamona mbali masa la fière koleka basi. Ba PD ba même no koleka basi normal boy. Parce que basi ba kotisier loko moko boya mabe. Ba demo basakati na ye. Ba botoli evre ki mbali na ye. Ba sela ngo, ba tiye ba corps étranger. Est-ce que vous comprenez? Très clair patriarche. Même ata mo so to blape makambo ya ba lesbien. Ndenge basala kabasi omona mwasi bala kumlo kola mobali aomi kola to kola mobali ko bako mbali keba yo yuma yo nini tout ça omona bala alosala asala muningane mwasi zuwa kole kame mobali même ba beta même bandinga ba wasi kole kame mibali oui moka zakina komena kisasa comme za kitala ngai na pesa la kombo ya zola mwasi ne azola muningane mwasi ndaku biloko tout bakara danger. Bongo soka bimaki aibe pa kenekte tanga kozonga azo bete koleka même bande to ndeke to betaka basi donc ezali ba pratique moko ba be c'est diabolique yango moni frère fils soka akiko zana na bonne mémoire ezeso na bonde lipone omona na senga bi yako yambanga kanga na nzoto omona soka kanga na nzoto soka na bani ko prier omona pouf akwei même yo mona ngo plusieurs fois nazako kanga na nzoto
pour na transmettre grâce. Ozo comprendre? Grâce à Boyenge Beni. Ba makambo yo mundele wana akotaki katine tango yazo yamba yambe wana elongwa. Est-ce que ozo comprendre? Yango monaki ndenga mdaze ko yamba ye, ndenga mdaze ko sala pona neutraliser ba force du mal. Oyo ateka katina ye et puis ça va neutraliser. Oui, merci beaucoup papa. Est-ce que nous lobby que ba no utiliser pe étoile ya Nekofis? Est-ce que nous bon de répondre à étoile wana pe ozonga? Oh, c'est Zongi. Et c'est Zongi. Parce que frère et fils, na mokano nzambe, nzambe asala ye azala chauffeur. Mais azala un chauffeur patron. Azala chauffeur simple té. Oui. Kazo kumbaka ka moto. Donc yemoko ndiki nzambe nenga sala wana akumbaka, mais yepe azali patron ba chauffeur ba no kumba ba mituka na ye. Vraiment. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que yo boss na ye wana amona ki étoile za kati na ye ne azu étoile ya frère fils pour être zaka yango donc frère fils zaka ka chauffeur na ye pamba mais ye à travers étoile ya frère fils asomba ba mituka azana ba chauffeur ebele pour livrer ka bango vraiment yango moni aboma 11 chauffeurs mais fils ko boma été. Merci beaucoup Patrice, je fais ça Makela Olobi vraiment était que maître hein. Olobi maloma mo za kilo vraiment bande ko ba technique biso reggae tempo temps vraiment eza ngonga talaka bande ko ba osala biso déjà signe que comme dia na suka Patrice je fais ça Makela na vraiment songo makasi Olobi vraiment kitoko mission de suite mais toi si ba mikolero ya et le monde a fait fils car rapporter faut plus témoigner dans le même belé msuto surtout ce temps pour na temps tout le monde presque na suka na yota frère fils tout le monde na suka pour na émission lelo et pesa moi de la fin na suka pour na salutation autant de balandi. Merci l'homme de Dieu évangéliste. Moni émission oyo et pesinga sengomo makasi malgré tant des hommes qui pour ce temps ezaki mukete tonto luba ba makamoko na maître spirituel nanga ke édifier pe banebele na c'est ce que évangile ce qui t'engozala ata lobi kuna au voir une situation na l'homme de Dieu to continuer to sala ka suite et fin merci beaucoup évangéliste na personne mbote yo mokona nous pour falo sala do makamususu kasi oyeko yamba biso merci beaucoup na simbi mutema na pesi moi quelqu'un ndeko mbote na pesa na mbote nanu lelo nazofungola na mbote nanu na maître spirituel na ngai maître pensée na nga pasteur Vincent Makela Meshak nganga nzambe on s'appelle maman lobi hein et il fait aussi ça kasi eloko na lobake na kuta na vrai maître spirituel poko to esili na ngo dute eza lokola moi mega ka soupe o mega soki mungu ndenge nini makambo eza ibele kati na ye oyo nga nasalaki nga za mona ndenge msuka sikoyo maître abana ko décocter en ndenge ezalaki merci papa ondima ngai ozuki olokoti ngai ozo façonner ngai merci na pesi première dame na biso ya Vallée de Bereka mama Bénédicte Makela na pesi mbote mingi na pesi lisusu la femme mystérieuse Serigette Simao bisika yo zali na pesi mbote no yango wana na pesi évangéliste Edi maman Nasi maman Mati papa Nissé na pesi c'est Moyuma na Patrick Kamanda bande comme ça pesi bino mbote bino nyonso to bisika bozali nzamba batela bino. Merci beaucoup frère fils nzambe papa molayo merci à la prochaine émission to yamba osus pour na ko édifier toujours ba na nzambe na leki côté ya l'homme de Dieu Patrice Vincent Makela papa Vincent Makela nzambe vraiment pas molayo na makambo lobi vraiment mot de la fin pour l'émission pour na ba na nzambe. Mot de la fin nzamba zala batuna pona na kumsi nzambe nenga pona ngai et peut tizanga puissamment na kasi ndeko David kuna na France na moi sina SR you so beaucoup commenter mamno bagina na zo constater beaucoup peut commenter bakoyeb sabino nini pe le kaki na kati ya foyer na ye na moi sina yi ngaza ngana kisasa avant za kuna na poto mais il y avait des choses qui s'étaient passées zaki très mystérieux. Alors na pesi bango mbote mingi na pesi mbote mingi pa ya bato so balandi biso déjà bato to pesa mbote frère fils pesi bango déjà mbote nzamba pambola bango mbote mingi pa ya frère Lievin na États-Unis na mosne mama Gigi nzamba pambola ye mwana nga ya motema penza sœur na biso
toyini apena kisasa Sœur Sylvie Kigalu nzamba pambola ye na mobali na ye frère Blaise Soukami ingénieur Blaise Soukami nzamba pambola bango mbote mingi pa nzeza Espérance siskale motema ye pasa kwa lipasa na ngai poto kokane makasi mbote mingi pa mwasi na biso mama Brigitte Pangi ba gros bisous mbote mingi pa Brigitte Nzeza ba gros bisous Brigitte Mpangi na peso pe mbote mingi ye paza mwana nanga na poto mbote mingi pa ya Balbili Mondele nzamba pambola ye Docteur Jobo Bolibanda nzamba pambola ye mbote mingi pa ya Sœur Naomi Koko nangai Makoko nzamba pambola ye mbote mingi pa ya Koko Ping Pong Gabi Eyamba mon fils nzamba pambola yo le grand comédien et mbote mingi pa ya le grand comédien sous prêtre ba comédien le grand comédien Mangobo nzamba pambola mwasi na yo mama Fatou nete so na bosa nani mbote na bino nyonso so pe na bosa ni yo limbisa ngai me ba mbote na bino nyonso bato ba bino tozali wana pona ko sala bémission pona ko differ bota bana nzambe mbote mingi pa ya lipasa na ngai pasteur John Lokadi na pesi mbote mingi pa bana nga basali ya nzambe ba Richard Mangando ba pasteur Wangata pasteur Aimé Servante Blandine Makela papa Pierre Lukoki et papa Pierre Lukoki nzambe a pambola ye base bele Servante Jade Makela mwana na ngai pe na famille na nga famille Makela ba mbote bele na bokilo na ngai ma Marcelo nzamba pambola bango mingi. Je crois que prochainement tokolekasi na kokutana pona ko édifier libota bana nzambe bato balingi ko benga ngai ba ko benga na plus 243 81 81 44 131 soko lingi oza éclairer lokola ndenge frère fils azake éclairer na vie na ye benga tuna ba question vraiment tokosola oza décité. Merci na bato nyonso. Merci beaucoup. On rappelle la pesi merci na patriarche Sébastien Makela pour au disposer temps pour na ko édifier ba nzambe nzambe pe alo la pambola yo. Amen. Merci beaucoup na ba nzambe nyo surtout bazwa ki libaku ya kolanda émission o ebande na okino suka tika ete nzamba pambola bino na pesi ba nzambe nyo surtout mbote bana vaye de bereka ba wazali mokili mobimba bande ko Ciel Vert TV ba abonner à Ciel Vert TV o bo s'abonner na Ciel Vert TV bo continuer ko s'abonner bo partager émission pe bo tala ka nzamba pambola bino na pesi susu. Merci na papa Ferdinand Makela ndenge papa Vincent Lobi nzamba pambola yo pe na papa José Titoko na Londres nzamba papa pambola yo bande ko nyonso tout ya vaye de bereka beaucoup tu es toujours aux anciens makola patriarche Vincent Makela nzambe alola pambola bino sans oublier Sœur Divine lo sambo na pesi mama be de Makela mbote pe bande ko kuna technique na moi ta vraiment tikale mokila pesi bino surtout vraiment merci na musa bosa lelo 4 na Ciel Vert TV bozala branché 4 Ciel Vert TV ba numéro za wana bobenga bozala édifier boko ya mabasa na nzambe bako so na bino. Merci beaucoup to komi presque na suka et à la prochaine émission bozala édifier. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe mongani loboko na tata esemwami likola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.